Bolandanga, Stéphanie Larose, Arona Larocho. Bienvenue encore dans La Rocho. Les belles dames, aux Alinda Kunayo, bienvenue. Le naï a une vidéo, vous allez vraiment différent que ma vidéo ou na salaka, où vous allez questions-réponses. Et un peu sur ma caméra, vous avez des questions. Et vous avez besoin de awa, vous avez besoin de réponse. Merci beaucoup. Nakoloba mingite, kasiwana tolanda. Alors Stéphanie, Toyebike, Kylian, c'est à Botami. Juste Toyeba, émotionnel, c'est comment? Tissiko, de ces derniers 9 mois. Toyebike, moi, Naza, 9 mois. Mais ces derniers 9 mois, Oyo, à Kokisi, bah sentiment na yozandengini ni ozolala, ozosepela, ozodéranger, ozotambola, bah sentiment na yo par rapport à l'expérience wana ezandengini. Merci EMB. Donc merci Nabi pour vos talangai. Kozana Kylian na vinanga, eza vraiment bénédiction encore nzamba sali donc na déjà que nzamba sali la ngebele, mais kozana Kylian donc leksinga monene ya nzambe la singa bolingo ya nzambe oyo asali vers ngai dans la kati nanga donc Kylian azali pamboli o nzamba tina kati na ngai donc kozana Kylian est vraiment très bien mais Kylian a changé mon vie nanga mon vie échangea donc et comme moi passe mon pied mais pas si ma bête pas si expérience pe que o nga ça que pas maman nanga et on peut Kylian azo sala pe et pas ngai oui Kylian a comme déjà dans 9 mois Kylian a collé comme il a 2 minutes na maintenant que ça quoi qui minute ebimete parce que minute wana e ou meli pona ebima même afin de compte donc minute et kobimae a comme na 2 minutes et Kylian a comme ko beta déjà deux pas ND donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, au lobby Kylian a changé vie now. Est-ce que vous pouvez expliquer ça par rapport il y a peut-être Kobimanayo Kozanandaku, par rapport à Moussala, peut-être par rapport à la relation yo na mubali na yo a changé en ndenge. Ok, Kylian a changé vie na nganda no ndenge ki akobima parce que tant on sala un programme à Kobima, il faut d'abord que Kylian en première place. Il faut que Kylian na Kylian, c'est ça qui n'a comme été. Mais partout dans Kylian, comment Kylian na ba saki ya minene pour na Kylian c'est na saki ya mikete. Dans le bossa avec son bima, na zalaka toujours na saki na mikie, au chika ma rouge à lèvres na yo na moi poudre na yo, mais là comment Kylian saki ya minene parce que na comment na Kylian. N'attend que kokipe na ndenge faut ko ba programme Kylian faut ko ba ke erwa liaka faut ba ke erwa fona sokolae erwa faut mela melikinae donc faut ba Kylian donc moi ezo ba temps ebele na ndenge musala za ke na koki jamais ko sala ok jamais tane question ka koli mais pour na sikoyo on ko sala te ke na sala ba full time ndenge ko sala liboso ba ebele donc comment ko sala ka 2 jours pour Kylian il faut mutu atalae donc 2 jours masala ka donc mbongo mukie mais nazana nga bien. Tu as dit qu'au Bali, il y a presque 2 ans, tout le monde a qui mange ça, qui mange coutumier nayo. Et puis après ça, quelques temps, on dirait quelques temps plus tard, au Boti, ouais. Est-ce que aux réellement temps, parce que aux jeunes, hein, oui. Aux jeunes, peut-être on peut s'appeler conseil, na tout mususu au basa jeune, Bali sika Boti. Est-ce que yona mubali nayo, besoin de temps pour ton abino en tant que couple ou bien comme kaka mwana ou bien ceux qui ont à peine temps pour la mobali balance nini comment est-ce que ça la balance aux appels bien à mobali na yo et aux appels bien en tant que maman parce que comme femme mariée et aux appels maman. Ouais. Merci. Donc, nous comme avec les belles dames, qui d'abord facilité. Oui, on en a cause déjà facilité, cause à la maman et cause à la boye, cause à la moisi, il y a EMB, qui facilité, mais donc nous avons pas Kylian et Kylian a vraiment Kylian a mon côté compliqué. Kylian donc si on a dit Kylian pas moto, non ben ka moto là donc ça ndenge na tiki Kylian on a la problème té donc alors vraiment na horaire né au bisu mbele toyebi donc cause na Kylian échanger mon qui mais na toujours cause à moi si à moto pour fo mobile nanga pe a enjoy qui te konanga oyo donc na toujours wana que ba kina bote ki Kylian avant wana zaki eza choix na yo OK pour na ngai eza choix na ngai na bande ko ba kina bota avant
donc ezalaki déjà na planaki yango donc ntango ozosala mariage na yo mosusu akobaki tozobalana après 5 ans tokobota bien après 10 ans tokobota mais eloko nakolobaki après 5 ans après 10 ans mwana wana akoma obenga o déjà nani mama akoma okende classe full time omoni ke okoya kobanda o na retard mpo na raison moko nayebi te mpo anini okobanda o na 5 ans mais mpo na ngai nabayaki nao nakobanda kobota avant ke nasala mariage na ngai pembe nakobanda deja kobota mwana na ngai awa nakobenga ngai déjà mama donc ezalaki déjà plan oyo na planaki ntango nakutanaki na mobali na ngai kenda kobota. Merci beaucoup. Siko, par rapport à Kylian, pour na yo, kozana mwana ya mobali ou bien mwana mwasi, nayebi que ozana mwana mwasi te, mais par rapport à imagination na yo, okanisi que kokipe mwana mobali na kokipe mwana mwasi différence ni neza, surtout quand ozokende ba shop, kosomele bilamba, entretien na ye, okanisi que différence eza entre mwana mwasi ou bien mwana mobali ou bien eza comment? Oui, différence eza entre mwana mwasi na mwana mobali parce que ntango okende na shop ozomona ke bilamba ya basi eza tellement ébélé et tellement ba couleur ya kitoko lokwa mo ebandi mais omona ka mibali ka ba couleur moko pe ka mideli moko wana timo mwana okolo mais koza na choix te mais ngata mandeko okolo nazaki na âge ya 15 ans parce que tant mona sana moi mke bana jako kanisa vina yo obaki ngasa na koli na âge na ya 25 ans na âge ya 22 ans na bala na c'est classe na mobali na nga na vana na ndako na nga donc na kipe na ba rêve na ngai to mandeko kola na mona ba kenga so na koli donc ka mobali na nga za mukolo na nganga bima toujours kitoko boni bozomona ngai et nolukake na bala na bota mwana ngai ya liboso azala mwa mobali mais toujours koloba bongo bato ba binga wana toujours koloba bongo mais moto na kokola tellement que ninga ba basi mingi moko moi make up moko sala ba chouchou ya pink na combien de temps na comme na zem na combien que na za moi si na habité pourquoi mais souvenir nga banda ka banda ke mwana ngai liboso azala mwa mobali penza na pambola kingai na mwana mobali mais ça va, ça va. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Siko, Kylian, oui. Projet Nini, aux Anamoponaye, est-ce que vous connaissez déjà peut-être carrière? Est-ce que vous avez le genre de maman Oyo à planifier déjà la vie à moi? Est-ce que vous avez déjà genre à moi si Nini? Parce que moi, mes parents m'ont tandi déjà vie à moi bien avant. Est-ce que vous avez bon ou bien aux autres qui à se découvrir? Pour na Kylian non non comme ça les on a que non na lu que la Kylian moi si bien na lu que la même c'est que non faut comme docteur il faut comme avocat non non ça la moté on a et cause la choix ya yemoko Kylian nga maman na cause la wana kaka pona aider comme déjà si on a déjà 40 déjà dans ma bonne délique nous avons appelé ça sagesse appelé ça intelligence nous avons pas pambolaé na moi si moko ya kitoko lokola ngamoko nous avons pas parlé de moi kitoko ben oui moi c'est kitoko kontaka ben oui donc on va parler de moi c'est kitoko moi c'est koyeba nzambe moi on a ko lingaye lokola maman bébé pe alinga kanga donc c'est ça oui c'est que eloko lobi par rapport ya au chaka na prière est-ce que parce que la Bible nous dit qu'il faut tout enseigner déjà moana la parole ya nzambe est-ce que eza eloko zo sala ou bien eza eloko parce que parents mususu pe omoni ke ba ke église batiki bana yo siko même moana na église olinga sambela ou bien comment ce qui lobi alobi alingi akoma pasteur est-ce qu'on dit ben oui on a qu'on a sepela na ko sepela te que pasteur à ma bête pasteur te que oza pasteur mais quand on zo diota non c'est quand ndimi que ça pasteur eza chone na ko supporter pe qu'il y a dans ko lycée na prière oui to sambela katongo pourquoi parce que sans prière toza boete donc et on a col sanga moko ba col sanga na prière ngam ko na kola na lobango ke na kola na prière tine ko na poto les belles dames na mona penza église moko te ya ko sambela awa na poto bino bobi ke ba basanga ba pasteur na biso ko kinde boy donc ba to lobela mote mais na sambela ka ngana mobali na to sambela ka nanda ko ngam ko na kola na prière comme na kola na prière na ko ça peut mwana na ngai pe na nini na prière. Ok, c'est bien. Siko, elo nini Kylian alingaka na elo kolia, na ba dessin animé, na ba
na bilamba ba couleur est-ce que vous identifiez déjà biloko alingaka na Kylian non pour la couleur aime na couleur te aime ka ke couleur atala ko la fongoli misu mais aime na de couleur na alingaka wana soki quand même apusa ni mukie mais pour na bloka alingaka tala alinga mingi Johnny alingaka tala Johnny and then Twinkle alinga ngo pe mingi mais Johnny soka moni ko wana fongoli misu makasi alinga Johnny mingi pour la couleur na naza no moi mukie donc pour la couleur aime na couleur te mais pour na bloka kolia Kylian alinga ka semoule na soupe wala se ko lia donc c'est ça. D'accord. Alors toujours comme na suka ya ka moi entretien na biso j'allais demander tomona ba photo na ba vidéo ya Kylian. Est-ce qu'azo comme un Jamaïcain, azo comme un Bob Marley ou bien Izakaka, comment ba aventure et tout ça que vous ça parce que tu linga sou qui n'a makasi, tu linga teinture naie donc ozo comme ça model c'est quoi situation? Pour la Kylian na mona ba commentaire na que Kylian azuinga ben oui na ça maman na vous Kylian na ndanga na ça ma Kylian makasi. Na ma Kylian makasi Kylian penza ajiv mingi nga papa na yebi avo ka ajiv mingi nga là c'est vrai mais Kylian pour na sou qui n'est comme avec les belles dames ceux qui Kylian azaki na sou qui afro ebele ceux qui na sou peine na peine moi na âge ya 6 mois donc tellement que ceux qui c'est ebele so ya mon m'a décidé que na papa na ke tout ça là est balox nous ça qui balox donc et a été que toujours comme c'est jamaïcain ça que nga mo pena ninga balox mingi papa ne pas ninga balox mingi et on to pona ki tout ça les balox pour lox to peigner ceux qui te yemo to ma okola asana pour ça katango akatoniza shwanae donc voilà mais pour la teinture à Kylian n'a pas kola ka vaseline ou ezali ya baby jolly baby non tu as comme on a César baby something za vaseline mon corps batte comme kala ba chip batte ka ba suki ni la sombela ki za kala 3 livres na somba on de on da to pa kola. Je pense que Batunyo so bazota la Kylian comme azokola question mon koeza est-ce que Kylian a quoi causer la sister a quoi causer la brother bientôt ou bien au lingenanu au sukaka na place au yoka Kylian yemoko. Ah, ose question bien les belles dames. Nga vraiment pour na obakisa kalaté. Ben oui, non, ça caractère pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'il y a ça. Surtout si nous avons pas comme nous prié mingi, nous avons pensé qu'à moi si et c'est tout aussi l'année. Donc ça m'a pensé qu'à moi si na bakisi après on a commencé à business nanga, on a pour sortir dans la future, boye ba bientôt. Donc avant de business nanga na à l'aise, on a pour ça moi nanga yami balé et na silani na za à l'aise n'ebike causate que photo que ça moi non voilà tout ça déjà à l'aise. D'accord, merci beaucoup. Je voulais juste ajouter que en tout cas félicitations. Merci. Les hommes on a qui oyebi et le kolingi na vie na yo za jeune mobile no père za jeune aux ana petite famille na bino comme aux autres baba ambition il y a business donc toujours féliciter toujours encourager yo. Continue de l'avant, on te bénit aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Et amen. Ceux qui ont un dernier mot pour la téléspectatrice Nayo, qu'est-ce que tu as pour la jeune fille, la jeune maman, Oyo, l'ingipe peut-être que Nzambe a salé la bango, n'enga zo salé la yo. Merci. Les belles dames hôtel angai, moi signé ce temps encore là. Azakana projet moi ça azakana projet mon asentan rokolo za moi mke mona anga ngana za la boye ngana tanga apona ngapena sala boye ngana zombali nanga za boye donc biso la ba rêve na biso toto za ba mke tito kola mais là non c'est dans le bosso tant on zo za ba rêve na yo ko bo santé ko tchamo na prière parce que prière ya monde des ali clé na yo ya yo comme ça ba rêve wana et comme la réalité parce que nzambe so ke pa na ye o sengie nyos oyo ko senga ce que zali ya bien pour la vie na yo akokokisela okaka ndenge yo osengaki akopesa oyo yango soki oza na projet ya kobala année oyo ba félicitation na yo congratulation na
yo na mobali na yo bokende liboso kobosana nzela ya nzambe te. Donc nzela nzambe parce que okotia motema na bakamaradi nanaka yango bazalaka songisongi mitema mabe jalousie na poto toyei kokutana biso so na poto toyebi mitema na bato te. Donc ezala secret ya yo na mobali na yo otie nzambe na katikati okomona ke okozala bien na libala na yo. Soki mpo ozobala wana ezali na kokoloba mpona neti oza mwana moke ezalaka bien kobota ntango ozali nano jeune. Biso so toyebi yango bamama na biso babota bazali jeune mais soki otali ye lelo omona mama abota aza na bana 6 okondima même pas. Donc mama naza na bana mikolo mpe mama naza na bana 8 mama naza na bana bo parce que abotaki jeune soki totelemi ngai na tokomokoma lokola bana basérie moko. Donc c'est mieux ntango ozobota na lebel dame omiboteli na yo après wana okozala na vie na yo ya molai ozokola na bana na yo mpe ozosala business na yo kozonga classe kosala boye okozala na retard ya vie te. Mais kobota ezalaka na retard po ménopause na poto ezokoma vraiment noki. Donc c'est ça les belles dames nayaki mpona partager ngai na bino. J'espère que aider bino so na bino ya mabe bolimbisa. Merci na bino nyonso bandi na ngai ne bande pe bokomona nga na suka nzambe apambola bino nyonso les belles dames kobusa tiso komoni ke video oyo ede yo ko aimer yango ko sala ngai bien pe ko sala abonner na chaîne na ngai ya la rocho avant obima ko sala ngai bien makasi ko bosa nte ko ndanga na Congo na Sepela TV. Merci na ba boss brothers, merci na yomu tolanda kangai wana tukutani à la prochaine. Tinate et Tina. Bye.